Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Bonjour, bonsoir chers abonnés de Tindika Télévision. On vous salue depuis à l'aéroport d'Indjili. Et si quand puis vraiment bon monaki et il y a pape François, pape Wango, Mande vraiment Anna Kinshasa Ndengayaki, tout ce qui peut bon toujours na kata musala Tindika Télévision, to est sous supposons, c'est na mukolo lelo na aéroport d'Indjili pour Mata Mobembo akini na mboka na ye l'équipe vraiment kitoko. Ayaki to yambi to accueillir yende bomona ki bongo na bili na biso en direct ya Tindika Télévision depuis toé awa pour présence à moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza le garant de la nation, chef de l'État, cerveau monteur ya République démocratique du Congo ndi ya lobi ekoleka bongo te ya sali po mobilisation na bandeko ya UDPS et ba parti au pe baza ba aller na kati ya UDPS toyebi so nyonso elongo nde tobaki Congo bato yambi to yambaki vraiment kitoko totike bino na bilili bo landa ndenge azomata tout à l'heure. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, ça na bino na All Nation Store et pas ya maître Seti. Tozote kabilo rolia oyo nanga naye bisonyo surtout poliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode N17 9NR sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, au leki mouke pavement au mati kabiso au monde na soukawana. Ou soit sur Outi Bush Grove, on a 123, 230, 242, 76 et tellement cas juste à l'émotion na biso awa. Ou soit au kitika na underground ya Tottenham L, nde obeto makolo quand on est au restaurant Deluxe soroye au monde na biso awa. Tous ba produits surtout, tous ba carton surtout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko nyonso surtout auto salango en gros comme en détail ezali. Puis vendredi, bandeko tout oba musulman. So bosse si mosquée, tous à fonga mati souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko na so ba Christo, de ba chrétien, tous à awawa. Boya pebino, tous à zela bino, so bosse si ba church, parking des Afri, boya, vous allez shopping namino, tous à ti lisusu 22h. Delivery, et ça na link mo beto cher, so reçu link ango. Au cliquer au côté nakati ma produit dans ce les ankati fila basket na yo et puis au check out quand tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyonso tout quand tout ça là au sami on a tout ça a deux options tout ça en delivery tout ça na pick up. Bonjour ma sœur Géone. Oui, bonjour Katia Voka. Bonne santé. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Toujours mais quand on a un peu tout ça analyse de balobaka. Tout le monde qui boit il y a pas la République démocratique du Congo. Donc on a qui est à l'aéroport Yandjili. Analyse ni mokolo ba place pour ça. Oui, vraiment merci beaucoup. Bilmo Boyebi, tout ça en direct. Oui, matondi mingi na baimboka nyoso bakola na biso partout dans le monde entier. Vraiment tozali awa na aéroport international ya Njili esika penza toye
participer à la cérémonie au revoir ya papa wa Roma Pape François obino boyebi ete akitaki na République démocratique du Congo depuis mokolo mileki lelo oyo dernier jour na ye pona kokende pena na Soudan boyebi ete mboka na biso Congo mikolo oyo koleka tozo kotambola penza na mwa koko so surtout na makambo etali sécurité na est ya mboka na biso Congo vraiment ba visite boye ezara malamo pote loko nganga nzamba kitia pote biso ba congolais tozwa pena espoir toliki ete lokola pape François kitia na mboka Congo kimia ko régner kuna na est ya mboka Congo maenio se kotamba malamu peuple congolais akozwa penza ya ye oyo somi oyo lukaka omoni bino moko bomoni ndenge arrivé na ye esalemi akie kuna na aérodrome ya Ndolo papa kobeta seteka na matali réconciliation mais matali bolingo biso ba congolais soki tolingani mboko kende liboso gouvernement ba ministre soki ba tie bolingo ba kotambisa nyonso malamu peuple ko se retrouver tomoni lobi tozaki na stade de Martyrs kuna esika bi papa wa Roma abengisaki ba jeune nyonso congolais pona penza kosola bango na matali mboka ndeko kende lelo jeunesse mingi eza manipuler na moi kanyaka boye na boye papa te ki biso esengeli vraiment mota manipuler biso te bolingo primer nyonso réconciliation moi qui papa pesa biso 5 makambo o esengeli tokanga totiango na misala po te mboka kende lelo na lelo pe ninga koyamba bevêque na Senko après Senko nde akoya akosala cérémonie de revoir pas que akende na Soudan. Mais maman na likambo eza ete oyo ba congolais basatandaki nango to zelaki yango pena ebana monoko ya pape wa Roma yango tenda lobi to kanisa ki na messe elekaki na nenga benga ki organisaki ba organisation esalamaki pena monene ba jeune ba ya na palais du peuple bazwa oyo eza important to moni oyo to zelaki vraiment papa loba ata na makambo etali ese atikali koloba yango te peut-être soki abelelaki na ngambo ya ba Rwandais kuna ba nguna ba menasaka biso bangaki pe babanga po ye aza autoritaire monene kota la pape bongo vraiment aza penza représentant monene au penza soka kitina mabele na bino pe alobi kimi kokota. Oui vraiment toyebi bato mingi baleli tozelaki papa beta sete kuna lelo guerre esila na este kimi ekota mais na maloba na ye ka alobi ndambo tokoliki ezaka tolikia ndenge papa Roma tie mapone kimi ekota na este ya mboka Congo mama kati yango tomoni papa wa Roma ye makambo nyonso ekomi na kimi atozala na les jours à venir topesa présence so Fatima Boko omona kimi korégner na mboka Congo mais toyokaki lobi na stade c'est comme si ezalaki neti humiliation na ngambo ya chef de l'État oye nde aza le garant de la nation oyemba penda ya bongo ozomona te d'autre part eza lokola boza kohumilie moto aza kokamba mboka ayelaki ye te donc ayelaki makambo na bango bacatholique vraiment toyokaki bajeune kobelela koloba ete mwa banzembo moko omoni lelo yango tokoloba ete esengeli biso bajeune tozala influencé te par bapoliticien le mosusu ezalaki mwa bapoliticien moko basimbisaki bajeune kaniaka mpo basabote ka makambo eteke ezalaki mpe malonga te tomoni gouvernement bimaki mpenza na mwa esengo te pourta ezalaki esika moko toyaki wana mpo toyoka papa wa Roma ke tokoyoka makelele wana biloba mpo toyokaki lobi okomprendre mais tokolike mais mpo lelo bakomi koaccuser beaucoup plus cardinal fidèle ya mbongo ye moto a traduire na latin ezalaki français tradition euti epa na ye cardinal fidèle mbongo il est pour rien toyebi tela mosusu mpe mwa makambo mosusu ebota bongo ti papa ke ekoyamba Moïse Katumbi ezalaki kasi ti Moïse Katumbi autanaka ntanga kuna na Kinshasa awa bafayulu baopposant oyo toyebi mpenza ya bacongolais nde tolobaka le père et de mère bayambi bango te mais Moïse Katumbi nde tokaka tanto baketi na Senko papa yamba ye eza awa bato bakoakize ya mbongo babi cardinal ya mbongo akomi commissionnaire soki kozala na mosolo na opesi oza besoin papa wa Roma yamba akoyamba parce que nde totaki fallait papa yamba baopposant moto aza chef ya kokumba baopposant ezalaki Martin Fayulu mais c'était pas le cas tomoni Martin Fayulu bayambi ete me bayambi Moïse Katumbi Tshako toyebi te na se wana eloni ekoleka. Merci maman jeune toza kozongela yo tout à l'heure wana bomoni déjà cérémonie ici vraiment ebandi on dirait qu'il y a aéroport ya Njili toza na tarmac précisément tozotikela bino ba image tozotikela bino bilili
bolanda na tindika télévision tozosenga mingi bosabone bolake oyo aza na posa besoin ayeba likambo ndenge eza koleka nde eza kose passe na République démocratique du Congo oza na posa oyeba mieux mon numéro est là eza affiché obengi kati avoka ocontacte na WhatsApp na appel normal naza wana mpona korépondre na mituna na bino mpe biyano na bino ezali bomona entrée ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ndenge aza kokota tokutani. Mbote papa. Mbote mama. C'est présenté Kombo Nayo, Bayeba, Ozanani, Bazana d'absence direct à Tindika Télévision. Ok, comment on a mis ce Fabrice Famba? Aza Moko Nakata communicateur. Ok. Et un chef de l'État. Tout le monde est en aéroport à Ndjibi, tout le monde est pas pour Roma qui est à la Moko, à les 31. Les 31, il y a qui vraiment dans la République démocratique du Congo. Les lots de le message nous pour lancer la bande de Kubaga pour la biso partout dans le monde. On a biso za esengo o ya mosali ya Nzambe na nakata Congo parce que lui yango moko zolo ba kenon ndako ba pa bazokota izanda ko na esengo. Papa za lokola batu nyonso te papa za mosali ya Nzambe. C'est-à-dire ndenga yeboye azana un plus oya ko benir biso bia ko tikela biso nakata mboka na biso Congo. Mais tozana moi pour les là ou bien moi récréer muké par rapport à makambo ndenge zoleka par rapport à nini parce que biso toyebaki ke non papa yaki pona makambo Nzambe et puis tout le délai makambo ya bitumba parce que ye moko alobaki yango na discours na ye mokolo ayaki ke non il faut kotika Congo kimia asambeli pe avant longwa bato batika na maboko ya Nzambe ya République démocratique on papa makambo koleka est yon ba congolais bazela ki mais pas et pas biso tant toza na kati ya Congo tomoni bao bazo représenter l'église catholique awa na discours na bango eloko mon côté kuna bandeko bazo na est biso surtout ba congolais tozo mituna est que na est kuna église catholique ezala ko bezala te ce qui église catholique ezala te mais est-ce que bandeko na bango bazalaka na est on a te parce que ndenge na tali na Kinshasa bo c'est-à-dire na kozanga ta ndeko moko te na kati ya est c'est-à-dire so bitumba kangi na est ekangi penga nazana doit ko défendre nazana doit ko loba nyonso tout on a ko loba pour que non kimia ekota na kati ya est mais nazana doit ko détruire les années ils ont dit ko bundisa muntu akuti bitumba ou c'est les 30 quelques ans c'est-à-dire Kabila le fils Kabila le père ko sangisa banani bitumba zaka quelque part na est on a mais tant que montoyer na initiative à que non bitumbi fait si là tout le monde peut que non na effort à ça là ils ont dit que non makabuzo que de muke tindenge tout parce que bitumbi bandi les loté balai depuis quand mais tout bandi se décourager na ko pesa ka bambonge pas batou tant beaucoup na stade boyemba tant beaucoup ça boto yemba et ça n'ango bien mais biso peut-être bando banga cardinal à nani ambongo que non aza musali Nzambe mais tout le monde se casquette na aza musali Nzambe aza politicien là où on biso peut toujours décision que non le coup aza politicien toujours que na canal ou bien na nzela il y a politique mais bato yo kaki na stade wana toza koyoka ete balbi déjà ba démasquer bango ezalaki bato ya ngambu ya lamuka bato ya ngambu ya ensemble nde basanganaki mpona kokota mpona kosalir image ya chef de l'État wana kote eza nango or bacatholique eza or idona ya mbongo eza politique na bango nde bato ya ngambu ya opposition basalaki stratégie na bango po eleka bongo kolobaki eza or catholique eza pasi parce que organisateur eloko wana eza église catholique et puis moto apesa discours oyo jeune atangaki wana eza église catholique dede ntango katumbi ayaki awa ayaki na invitation ya nani apesaki invitation c'est-à-dire kadem de pasiki invitation Katumbi était kala Fayulu était kala ba Frank Donde baza groupe wana bien sûr eza le quoi opposition mais tant Katumbi aya o Cécilie bakutana mbongo pona kosenga audience non bakutana mo pona kosenga audience c'est-à-dire yende muto facilité pona kutana papa c'est-à-dire biso nous comprendre que non ambongo azana canal moko bi azana nzela moko oyo ya keno aza kutana muka mais au lieu to kende to banda ko banga keno aza musali Nzambe parce que ça n'a pas passé un jour sur l'église réveil ça va député national na Kachamboko et ça peut bien pour encourager pays attaquer azana manka sur la politique en 2023 a kende postuler pour tout voter pays soit bimi député bien soit moni ko postuler en tant que candidat présidentiel soit bimi a dit GP biso c'est le boignon azanango
Mais place où on a tout monument politique et ça qui a moi ma bé pour représentant et à opposant et qui m'a beaucoup Martin Fayou. Pourquoi cardinal a préféré comme Moïse Katumbi qui est Atsika Martin Fayou. Oui, cardinal na yebi ke oyebi makambo ya élection ya 2018. Cardinal aza mutu moko alandaka place mbongo ezali. Jamais akosala eloko na motema malamu ou bien na motema ke non naza mosali ya nzambe. Oyebi makambo ba telefone batindaki awa. Ba telefone batindaki mpona ba observateur. Ta ba telefone na yaki. Il faut que tuna ki akebelaki banai. Parce que ba observateur ya 5 ans ou tu travailles na nani ba travaille na élection ou tu koleka. Okomona ke bango balobi ki bazongi ba telefone na telefone ke negwa. C'est-à-dire tant que tumbi yaki boye achaki mbongo na se. Mbongo achaki na se wana ndi sali ke non ba yambaye ba boye oyo o mususu wana. Ça na clair. Merci beaucoup, papa. Tout à l'heure pour nous décortiquer ce vraiment Makambo les Canaries, République démocratique du Congo. Autres là qui pas Bozo quand des bandes de Kobaga pour déclarer. Mini Est. Donc, Est des bandes de Kobaga. Oui, malgré un qui va famille où ils sont victimes. Mais tous là qui peut annoncer quand même le peuple congolais qui raison beaucoup plus les a pour la membre Est. Des Makambo qui c'est comme si Ayaki Makambo Nabango. Il y a catholique. Toujours tout à l'heure en direct à Tendika Télévision. Bon s'abonner, bon liker. Toujours. Merci. L'événement, c'était le président de la République et c'est lui qui a invité les papes. Et puis le peuple congolais qui a réservé au pape cet accueil. Et puis tous les médias, pour le rôle que vous avez joué, la RTNC et vous tous, je crois que nous avons tous contribué à faire de cet événement un événement historique qui servira de référence pour tous les événements qu'on organisera. C'est moi. Excellent. Merci. yango mokonzi ya mboka mpe asi akomi awa na aéroport atili mpona kopesa ye au revoir ndenge azalaki mo invité d'abord ya président de la république et puis invité à peuple congolais biso lelo eza mokolo ya esengo parce que komi mokolo ya suka tobangaki mbula me na milulu nyonso tosali mbula ebeti te elakisi ke liboko ya nzambe ezalaki na biso totoki ya motoki me tokoli mbula te. Ensuite, pas de mort, pas de blessés. Bon, mon équipe une mobilisation d'au moins 1 million à 2 millions de Congolais. Bayamba qui pape, bakenda qui nandolo, bakenda qui na milieu nyonso. Et là qui c'est que mon kondiambo kana gouvernement, tout chaque nyonso pour que visite les kanakinya. To se pele mingi pe to moni bino RTNC, ba média, ba tout nyonso ba se mobiliser pour basa la que passage ya pape ezala historique na mémoire na ye. La mémoire à l'église catholique, puis la mémoire à Congolais. Il y a Liboso Pape, Aloba qui retirait vos mains de la RDC, Bolongo, la Maboko, Nabino, la RDC, Wana, et un message qui destiné à l'agresseur. Mais à collègue, il y a un déconnabi, c'est pas il va payer que Bisso Awa, tous allés na Bango en communion et en parfaite solidarité. Mokonzambo Kassi Aloba, Bisso Awa, pour défendre chaque centimètre et un territoire na Bisso. Il faut bailler baquer où est comme les bango et comme les bisous aux alliés. Autant de bâtons de papa ministre, nos actes qui aboyent, pape à benga ça la 45 minutes la fin du colonel.
Ah, voilà, bandeko na biso, bozolanda biso partout dans le monde. Bozomona pape wa Roma et wana le garant de la nation, mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné bongo na aéroport to le babiso nyonso au revoir pape François. Azongi vraiment na mboka na ye, ayaki kitoko, azongi pe kitoko, vraiment tout sepeli to accompagné pape wa Roma, bo s'abonner na chaîne de Tindika télévision. Ne boko zo ba intégralité nyonso vraiment na oyo vraiment et les qui la République démocratique du Congo, voilà. C'est un pipier qui va rester. Il y a des mati. Tout ça a besoin de l'île. Je vais la côté à besoin ici. Qui va y avoir ça?
basala tout moto oyo chef de l'état Fatou Beton batombola telemi donc ozomona kaka ndenge toza na aéroport ya Njili ndenge toleka awa tozali bongo na la taxi pour mata pe pour papa wa Roma kama ndio ya kio watu ndio na sida chef de l'état avec de la pamoja na prezo mata pour ya kota tazo président Tshisekedi Dodan tokutanaka kuna papa nga sina kekutu nga pe sina longwe nazwaki ku transport moko wana edenga nazokende deja nakomida poma tete nakomida poma tete te namoni mutu moko nayebi aza na mutuka c'est bon. Now it's right. None of us were able to find it. Papal! Beto Papal! Beto Papal! Beto Papal! Beto Papal! Beto Papal! Votre générosité légendaire, président! La presse! Votre générosité la presse! Un mot pour la presse, président! Président! Votre générosité légendaire! La générosité légendaire! Merci beaucoup, président. Merci. Beto Papal!
Pacha. C'est un honneur fait au peuple congolais maîtrisé par la pression. Déjà, nous avons président dans le bâtiment. On attendait déjà le président parle, non? Vive la réalité, triste des réalités dans lesquelles vit le peuple congolais à la suite de l'agression rwandaise et de violences perpétrées par des groupes armés étrangers à l'est du pays. Mais aussi, il faut dire que c'est un grand honneur que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'offrir au peuple en invitant les simples pour visiter le Congo à un moment où le pays traverse une crise sécuritaire grave. Que dire alors au peuple congolais après cette visite? Quel espoir avoir après ce Je demande au peuple congolais, je l'exhorte, que nous puissions vivre en paix. Le thème de la visite était tous réconciliés en Jésus-Christ. Restons réconciliés. Ne nous divisons pas pour des choses de la terre. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu des pères fondateurs. Mais chaque génération a un rôle et nous gagnerons avec Tshisekedi. Merci.